Magazi Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banakino Magazi Kinshasa na biso eleki partout Buyukiti Bukuyoka kaka Kinshasa na biso Kin eleki partout KNB Kinshasa na biso Kin eleki partout Kinshasa eleki partout mikolo les abino pardon Jima sala ilo karatakate ya on a bien yo Jima mokende yo umela bana kin ke bana jago zapé so kuta nango KNB KNB Téléma Kinshasa eleki partout Jima mokende umela KNB ko zapé te so kuta nango check au Vandi. À travers la flamme par la com, devenant fort. Mbote na bino balandi nyonso magazine KNB, oyo ezolemba te kopesa bino ba vraie réalité ya vie à Kinshasa. Tofon l'édition na biso ya mokolo ya lelo na ndenge ba jeune béret rouge ya PPRD bakendaki kotika memo na bango na bureau assemblée nationale contre ndenge ba panzaki siège na bango ya Lubumbashi. Magazine Kinshasa na biso réalité ya banakino Magazine Kinshasa na biso eleki partout tomoni mwa buzoba mingi ezo continuer kotumba ba siège na biso kotumba ba signe distinctif ya parti na biso tolobi boye oyo nde ya suka biso to mibali to parti du peuple to parti oyo etosaka mibeko soki ba continuer na ba buzoba wana biso ba jeune ya PPRD toza ba descendant ki pavita ya Lumumba ya musée na ya Simo Kimbangu to koteleme la résistance na mboka na biso. Nous allons nous prendre en charge, comme vous nous avez dit. Lorsqu'il y a un problème, prenez-vous en charge et nous n'allons jamais trahir le Congo. Ça, c'est la République. Nous respectons notre alliance. Nous sommes là. Nous sommes venus ici. On n'a pas cassé. Mais tu as interpellé. Gagner à l'élection. Là, je le dis, comme processus électoral. Le père de la démocratie, il faut le respecter. Il faut le respecter. Il faut respecter ce jeune qui a sacrifié sa jeunesse à l'âge de 29 ans. Il a accepté de diriger le Congo. Aujourd'hui, le président qu'il a trouvé, il les a laissés en face de nous. Les Rwandais qui est venu ici, Kabila a trouvé le Rwandais là. Et Sassou Nguesso, ils sont là nombreux. Mais Kabila a laissé le pouvoir. Et ça, façon pacifique de présenter naba candidat nabiso, naba député nabiso, na mokonzi nabiso, que population base za sima na bango. IDPS a une base, PPRDP a une base. Donc, et ça pour la kobukate, et ça pour la kobundate. Te, a omoni babaki mabanga, omoni batumbi mutuka, omoni babuki mutuka to moto te. Non, mais que toucher coalition te, il sera question que va faire comprendre bango que on est de frères et s'il y a un malentendu, et bango il faut arranger d'une manière positive. Loni na sala. Ngana ina nga seb maroyo kamaramo ezolo ba na PPRD. Ozoyi batraka série. Mbonga to tambola bo kimyanga mboka bosenga ende. Bolanda ba image oyo sa commentaire ndenge ba jeune ya PPRD ba se déployer ki na Kinshasa lelo na tongo ba image ya Héritier Lukoji. Nazo comprendre soutenir nango ezoleka na mboka ngo oyo. Oyo koto siko toyeba te na tokende wapi. Tokende nanu wapi boyebisa biso na bino bakonzi botala nga boyo. Tokende wapi boni bomema biso wapi.
reka libelaka. Reka libelaka na stop. Eza bongo. Quelques dégâts esalemaki lelo na Kinshasa likolo ya mobulu ba jeune ya PPRD na ya IDPS basalaki lelo yango général Sylvano Kasongo asalaki ronde. Quelqu'un civique, il un mouvement de masse, bandi bazalaka, bami bazalaka, tout ça banquette. Donc bami biwala bazabanani, poni basali makambaboye, tout ça banquette, mais tout ça qui population dans la kimia. Oui que tout ça la démocratie, batako bako marcher, bako senga permission à gouverneur, mais mouvement en masse c'est des fois incontrôlable. Tu vois les moto, bah yé maman bakoti, c'est compliqué. Au moins tu sali tu bêtis par la crimogène pour disperser bateau. Tu quand il n'a pas bateau. Donc tu enquête. La police c'est ça qu'on maintenir ordre public, maintien, c'est que l'ordre public est à chaque jour malade mon n'engage dans mais ceux qui m'avaient dit tiens tu peux rétablir encore. Na ba instrument aux légal. Bango ça qui mais police c'est ça pour bango. Au moins il y a quelques minutes, police ça y a intervenir. Il n'y a pas eu mort d'homme, c'est l'essentiel. Un citoyen congolais ne peut pas se comporter de la sorte. Piller, saccager tout un bureau d'un citoyen congolais tel que vous, ça la police ne peut pas accepter cela. Laissez-nous, donnez-nous du temps, nous allons faire le travail avec le commissaire provincial pour que l'ordre soit rétabli. Moko ya leader ya Lamuka Martin Fayulu Madidi lors ya près de presse naye asengi na ba eli nyonso ya opposition ba siéger lisusu na ensemble moko te ya RDC. Je m'adresse à vous au nom de tous les leaders du présidium de Lamuka. J'ai ainsi nommé Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba, Freddy Matungulu, Adolphe Mouzitou et bien sûr moi-même. Nous avons décidé de vous parler aujourd'hui pour que nous puissions constater ensemble l'assassinat définitif de la démocratie par la Cour constitutionnelle. Par conséquent, nous rejetons tous ces arrêts iniques de la Cour constitutionnelle pris largement hors délai, violant ainsi les dispositions de l'article 74 de la loi électorale qui stipule, je cite, le délai d'examen du contentieux de l'élection présidentielle est de 7 jours
à compter de la date de la saisine de la Cour constitutionnelle. Ainsi, nous annonçons une série d'activités citoyennes suivant l'ordre ci-après. 1. Poursuite du sit-in devant la Cour constitutionnelle. Sit-in débuté le 11 juin 2019. 2. Marche des mamans au départ de la gare centrale jusqu'à la Cour constitutionnelle ce jeudi 13 juin 2019. 3. Marche des députés, sénateurs, cadres de la Mouka et des patriotes congolais au départ du Palais du Peuple jusqu'à la Cour constitutionnelle ce jeudi 13 juin 2019. 4. Suspension des activités parlementaires de tous les parlementaires Lamouka jusqu'à nouvel ordre. 5. Ndenge tobandaki lobby déjà les loyo ndenge to silisi awa ba député ba sénateur oyo ya Lamouka. Ce que dans le but de député, c'est députés nationaux et députés provinciaux oyo bazali awa. Ya Lamouka na ba sénateur tozali ko beta makolo sikoyo misusu na mituka ko kende na cour constitutionnelle pour na sit-in. Ba cadre ya Lamouka, ba nani, ba patriote bakoya toko vanda kuna na kimia nyonso. Na kimia toko telema po ba mona ete to bandi. Lobby mokolo ya minei. Marche ekosaleme. Bande konabiso ya basi. Bako banda na gare centrale. Donc déjà na 8h bako zala kuna. Bako sanga na gare centrale bako benda na ti na cour constitutionnelle. La communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile vous invite à prendre part à sa 25e convention nationale du 16 au 22 juin 2019 au Pullman Grand Hôtel Kinshasa. Nous voulons vivre des choses extraordinaires ensemble, avec un thème merveilleux. Sois une couronne éclatante dans la main de l'Éternel. Programme: les banquets des dames, les dimanches. 16 juin 2019. Participation sur réservation. Forum des opportunités d'affaires et d'investissement. Le Forum des opportunités d'affaires a permis au Full Gospel de produire des hommes d'affaires d'une nouvelle dimension. Du lundi 17 au mardi 18 juin 2019. Entrée libre. Rallye des témoignages du mercredi 19 au vendredi 21 juin 2019. Entrée libre. Banquet d'affaires. Samedi 22 juin 2019. Participation sur réservation. Contact plus 243 81 01 80003. Cordial, bienvenue à tous. Bajene ebele bazo perdre en croyant que mbongo to bamengo e utaka likolo ekiti yango kaya ni beto kutana kina jeune moko Hervé soki atumbeli yo poisson otikali fani ya libela. Magazine Kinshasa na biso. Réalité ya banaki. Réalité ya banaki, réalité ya banakino. Moi tout ça na Ngalema Center, en face à Ngalema Center, comment on a Hervé Kachala. Naza cuisinier, na sala gastronomie, na sala ba plat nyonso quoi. Précisément bleu na sala en face à Ngalema Center, na sala nima, na sala ba poisson vraiment na ba tige mi pandi vraiment on est des vraiment côté na. Et musala vraiment na dépenser là on va mbongo na tangi pe vraiment na mission mukila na bandu. On a ça pendant 3 à 6 mois, on a brevet un diplôme. On a ça à plat tout, mais vraiment côté on a ça vraiment uniquement vraiment pour la poisson, on a petit jamais pandi. Vraiment poisson soye moko se retrouver vraiment. Bon, poisson on a vraiment no tumba, et ça poisson on se vraiment na ndaku. Et quand tu as biloko belé, ba pauvre blanc, na côte ça pena chimité. Na côte ça mis vraiment naturel. Na ça ba mélange vraiment Dieu, na ça vraiment naturel. Ba muscade, ba dio, ba poivron, ba ni ba poivre blanc. Bon, mis vraiment ils aura moins
20 minutes, vraiment, 20 minutes, ce que tu as vraiment, aux adécités, ça 20 minutes. En plus, il faut bien la chaleur. Et bien là, vraiment, la moto m'a cassé. Pour ébeler vraiment, tu as parlé, il y a une façon de tomber là. Parce que la moto m'a cassé, na carte au monde qui ils ont un peu mal, mais toujours moi chaleur à mouquer. Si vous avez des moto chaleur à mouquer, moi j'ai mis ça tête à mon nez. Et vous avez la penalty na moukou à tina carte. Oui, ça va, na moi c'est na ban, na foot vraiment. Pour tous les une spécialité, na vraiment ah on allait ma santé, ça fait déjà moins 5 ans. Bah bien la poisson vraiment on m'a solo vraiment na vendre là. Pas y a vraiment que génération tout ça. Il faut pas le gars prendre. Ça veut dire que ça a toujours ça dans appartement, dans bureau, dans le gouvernement. À ça, nous sommes à côté de la cuisine, nous avons dit que ça vraiment aux adécités. Pour nous, on a adécité, on a dit que ça va, on a fait avantique, on a tout vraiment pépé. Tout, on va l'inganga, on va besoin de mon appel, on va trouver, on va contacter, on va en face en aller ma santé, on va Hervé Poisson maillot, toujours on va se retrouver. Même dans les pandés, on va adécité. Pour nous, c'est un bureau qui est un anniversaire moi il y a un moko, il y a une fête de mariage, il y a une société, on a vraiment décidé. Pichard Diamond ekoki koliama na fufu, loso kwanga pena mapa kaka ndenge ekolingela. Cadeau signé ya Betesco. Betesco azala toujours prêt à ba consommateur na yango pona kolia kitoko. Betesco azana ba produit alimentaire ebele ndakisa ba Pichard Diamond. Pichard Diamond eza Pichard mismo kitoko pona kolia. Oyi kolia ngona kwanga, kolia ngona makemba, oyi kolia ngona na loso. Et surtout ba mama ndako ba yuso kolambela ngoni ba pondu, ba matembele, bandunda, bangaingai. Donc ba légumes verts nyonso oyoka accompagner ngona Pichard Diamond. Ya mbisi minene kitoko na kati misuni ya bien. Et bato besengeli bayeba ke na ba Pichard nyonso Pichard Diamond eleki kitoko makasi pona nini yango na kati eza mbisi na mbisi. Donc eza na 280 grammes mbisi. Donc sans compter emballage à boîte, au moins que ce que vous voulez en haut, au cotonda, ils ont des protéines, ils ont des vitamines, surtout ils ont des fer. Donc nous avons recommandé na bateau, surtout à maman Yazemi, bano ba likokola, malamute, et surtout ba veillère des sous-sous. Et pourquoi pas bateau ça mettre dans ma casse? Et c'est une bonne camingue, Miss Babingue Pichard Diamond, pour faire les anacates et permettre aux alentours de ma casse et à tout moment aux alliés ça là sans être fatigué. Makina bana mibali mwasi ya mboka na mwasi ya kin oko préférer ko bala nani lelo azo mwasi ya Kinshasa. Bon ngai soki nalingi mwasi ya Kinshasa c'est parce que mwasi ya Kinshasa ayebi vinini tozo vivre na Kinshasa ayebi ndenge nini bokumbela makambo ya libala na ndenge ya Kinshasa. Pour le comportement na mwasi akoli na mboka na oya abota mina Kinshasa bon boningo oya mboka poko kozo ya mboka abota mina azo éducation malamu na mboka po na mboka pe ba mai dikima sana boite a cause éducation malamu mais aina Kinshasa éducation bebe parti ya Kinshasa bon musupe ya Kinshasa kozo donc ezaka compliqué makambo wana ozomona parce que ya mboka za na bota mina mboka azo éducation malamu azape makasi azape bien olingi epe oye na awa mais akope ko copier éducation Kinshasa bon ya Kinshasa pe abota mi awa ako ko soit éducation ya malamu ako pe soit mal éduqué donc moi sinon ozo okuteka moi malamu c'est moi c'est azo kindi bambandaka ko somba bambisi na etibo azo mo kumuro na moi c'est ça vous comprenez bakabo na moi c'est na bi atingai na ozoka moi si na mboka vous comprenez n'ai pas voyager à la massou à mon pe moi c'est se pelicier alingi moi na moi si wana asani ni amemi na kisasa abaleli ya munika na mboka ezaka na ba cérémonie mingi te abali motion na ine na kisasa basali 2 mois 3 mois 4 mois
moi si wana monika ki sasa moi mafuta bien romo pakola moi suki ayo ko bimaki toko moko mwana moi si wana akenda zandu kosomba biloko ya ndako Seria Mobutu akutana na lieutenant moko ya DSP a telemi a déranger boyi ba déranger ka solution bi mama mondo ngozana na CP no makasi ndenge to kuta no lelo na soke ndo balo kwa lelo asutu ka mona wa litige abi lelo kwaka ba famille no bazaka pote na bandeko mingi tena bandeko na lemba po ari na lingwala kana ba na kitega na ebisi yo ke mwasi ona tia kendaki zandu bazwe na mubali wana memi etie pa famille na bango na lemba azonga lisu pa ndeko na biso wana te babali ya bimisi bambongo makambo nyonso le même jour a solo na banga bingai nzamba alaksinga kaka yo mais nani wa memaki na mboka hina ya donc bazan ndenge moko elles sont tous pareilles okolingana kisasa comme pe kolugana mboko kokutana kana kuso kaza mwasi ya mabe. Votre sécurité, le bon fonctionnement de vos établissements, les services professionnels adaptés à vos services et surveillance de toutes vos activités, pensez à Ratel Security. Ratel Security, nos services sont adaptés à tous vos secteurs d'activité. Ratel Security, c'est un service de qualité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par année. Ratel Security veille sur les tours à bureaux, les entrepôts, les commerces et les espaces de stationnement. Ratel Security élimine le danger mineur et majeur à votre entourage et adopte les mesures préventives pour vos structures et leur bon fonctionnement. N'hésitez pas d'entrer en contact dès maintenant au meilleur service de Ratel Security en appelant au 089 44 44 400. Rapidité, sécurité et assurance, c'est son nom point fort. Ratel Security, vous avez besoin d'un meilleur service. Remontada ya Fibo FC Renaissance du Congo bakei finale et ce qui va jouer Coupe du Congo bakei Coupe d'Afrique. Eza match comme ba match nyonso. Et le komoko que entraîneur il faut revoir quand même ba disposition tactique na niveau attaque. Tant que beti match à liboso na babi ebele et puis match aux Hollanda babi ezate. Nini équipe wana intensité kita et équipe ekomana manque de finition. Ba joueur quand même match ezaki makasi mais moral ya ba joueur ezaki toujours likolo. Tous 8 ans à égaliser biwana et puis na bâtir au but quand même to comme na eloko asuka. To qualifié. Le match est vraiment très difficile. Bah, défaillance et renaissance ezali manque de définition des alaki. Babak c'est sous volonté. Au moment où joueur bima, on motivé bino ba supporters, bo lamuka. Et tina biso pe to soutenir bango. Et loko ba bima ki eza koyo nzungu motivation wana et ça les biso bien. Yango pe na moni motivation na ba laki na ngona kata terrain. Yango moni ke porter un plus. Lupo po équipe mukete, lupo po équipe mnen. Mais volonté wana na motivation na ba bima nango et porter un plus. Na lingi ba doubler yango. Maintenant c'est na coach. Première mi-temps, Neto Banda Kiwana, Aban sous première mi-temps, Aban sous na milieu. Attaque Mupanza, joueur à Mupanzi. Abet, ça va médiateur ou essayer va médiateur. Match, et ça va bon match na première mi-temps. Peine à 1 minute pour bon match, peut match ici. Bon, match à lobby, état qui rené. Toi là, bah, fouté. Nefu penda zate. À part si libé nega zawana. Nefu penda au père au télé, père mouté, maloko la Francao. Akiti penda, za penda tendenga zalaki. Papa penda tala penda saison ezoya, apak c'est la biso penda 9 pe na milliers. Neuf pe na milliers. Mais des fois si penda wa penda libanga. Bon, au monde zalaka biso wa supporter, il y a tous les clubs. Ndenge to kumise la penda joueur, mais ça ba joueur mapeka. Ngapa pona conseil pona nga eta ki supporter.
faut peut-être joueur adala penda bon mais a comme penda nekija yemo na musala pour bas les conscience tant au commun à carré zala l'aise zala posé au chabi facilement soko paniquer au perdre des locaux bosso no sanga ba joueur au coach fa travailler bon conscience final les place titre télémi et senga fo mutu za la pio au raisonner des consciences des ala ba joueur toko kateni toko kaki tonga to longwati toko kaki to mériter victoire nationale to l'équipe to finale en plus l'inzanje tika na kini bimate na ba les ala ka bongo jamais ko ya kino ngala ko pola na ko sala bo mais nzamba oki quand même na biso to l'équipe to finale bataka volonté batika non corps na basi batande volonté en plus comité na biso batia au sérieux batande là baso c'est bon joueur parce que pour le moment na poste ne c'est 9 azate si di base 9t azo débrouiller kaka azo débrouiller quand on a 9 malongati en plus le na senga la comité ba garder le biso au satire oyo batika bizali na bango ya biteka te ka ba joueur baza ba lipate ba baza mikate te batano sérieux batala souci biso za bon retira na kin to zo national d'Afrique tour to keti final. Zakari Bababaswe a se réconcilié na Kofi Olomide pe à l'obéli ba fonctionnement ya lingala facile na interview accordé na Kelly Katenda na Paris. En fait, vie avant ya abenge vie parce que nazo kisana ndenga famille poto benga na mikolo bandeko. Avant ya namoni ken pena psinga mais vie mais vie ko fazo benga yo zo yamba tende ngalo. Ah benga na bi numéro na tene mona bi atana na oyima ngote. Lukuta mabe numéro na yeba yango me bunga. Pour ça fait 50 solarate. Mais to kuta na mais et ki quoi pour na no mto tafa na kwena. Mais Koulou, tu as eu courage, il y a bien un téléphone. Pendant 46 minutes à peu près, tu solo l'inae. Cathy a bien sous ton solo l'inae. À l'équipe n'a été vers le binanga, je fais un geste, un signe. Là c'est Koulou, tu l'obin n'a yo kio. Qui ne voit pas bien, ça va démarche dans qui ne poto, dans qui ne tape pendant le 30 avril, on va belé. N'engé zalaki. Aïe, il y a tiré peut-être comme un n'engé zabonabi qui n'a pas. Je suis à porte maillot, tout coûte na porte maillot. Bon, non, t'as son à côté na porte maillot. Vous avez ma photo, vous avez photo moi à plaisir. Kabila a réussi sa sortie. Vous comprenez? Il a fallu, ce qu'il insiste que Shadada Zavakaka, il allait rater sa sortie. Les Ronda, ça pakati, j'ai perdu 7 ans, j'ai perdu de l'argent pendant 7 ans. Parce que même la politique en haut, moi je n'ai pas échoué. Mais vous regrettez aujourd'hui, Zakari Baba? Moi je n'ai pas échoué. C'est notre classe politique qui a échoué, qui a fait que même notre chef de file n'est plus président de la République à 47 ans. Mais qui a réussi sa sortie. Vous comprenez? Joseph Kabila a réussi sa sortie. Donc, Nalinga la facile na sarandengeni. Ndeni kolongo la pauvreté na journalisme. Je donne un exemple. Nalinga la facile mututu ayebi que les mains à $300. Ce qu'on va foutre $300, yo yara na 200 ya yo. On a principe. Mais on occupe comme ça en sorte que OK on coopérer na pèse exemple. À l'époque net petit nga David Bola faza coopérer moi qui a move va payer $1000. Kasi 800 ya yo. Ayera na 200. Oui, na 200 tu gagnant. O tchena kasi qu'on a 200 wana na fin du mois. Parce que tous les matériel à ressemble, tous les charges à refuta, entretien bloc côté zala. Tout le par rapport à des bons zali, prime to pesi bato, na souka nango. On a prime en fonction de bon etikali, en fonction de ce qui n'est caméra coufité, en fonction de ce qui est moins de coufité, bon zana. To pesi bato, yo ka to continue. Ça dit que nzambe soka pesi vision pesa na. À partir de Zakari Bababaswe, les lo bato basala nanga bazakari, basala propriétaire. Jimmy Mukendi, pour ne citer que ce jeune frère là que je respecte beaucoup, monsieur le secrétaire général, il y a eu des pèses qui basent. Jimmy Mukendi, alegi wa mushala kamba na maele. Toi alegi kadima ki toum na maele. Il est propriétaire à ce tonga monda kunae. Grâce à l'idéologie, Zakari Baba Soyaki, Zakari Baba Soyaki, tremble bana quand écoutez. Ouais. Voilà, surtout à Baluba. Biso bina bana, pena donc pour biso bana, basé le robosos. Mais je n'ai pas 32. Et puis on dirait que c'est plein de nabala. Naza Mobali, Nasala Bao, Mobali Sakosala, Nabotibana, ce sont mes enfants. Je les ai tous reconnus et ils portent mon nom Bababaswe. Tous mes enfants que j'ai eus, que j'ai reconnus, s'appellent des Bababaswe. Vous comprenez? En tout cas, on a encore 12 T. Casier, on a coquité. Mais on a aussi un ensemble, celle qui a encore casier. Bozala qui est belé à Kolanda, magazine Ken Beka, c'est comme Nasuka. Bobo Santé ko s'abonne massivement à la chaîne YouTube Kinshasa Nabiso. Pour Kinshasa yo, et l'équipe partout. Kinshasa Nabiso, et l'équipe partout.
Brazzaville, Kinshasa na biso. Yango bakino bafuna.